Capage TV. Capage TV. Tokutana na ndeko faire rigola. Totalisa eba réalité. Et puis tout ça là qui objet to bengaka kudulu. Kudulu veut dire to bimisa ki kaka bisika zali. Pour vous dire que concert wana on s'appelle si e betama ki kala. Na mutu azana misu ya molimo concert si e betama ki déjà kala. Comment recette na ezomona na déjà avant stade de martyr. Donc moi tu ko ima lelo ningi na yoka peut-être ono il Alexandre connaît non. Ce qui bolandi même na liwa ndeko na ye. Alela makasi parce que s'attendait qui était que non et que ça l'année qu'on a. Les connaissons déjà ça qui nous tout monde déjà banda que quoi. Malem. Ceux qui vont remarquer banda d'ailleurs que quoi malem. Entourage naie moko déjà ça là qui wana. Traître. Et en traître na batu mususu au bazar qui pembeni kaka na ville ya Kinshasa. Tant que mutu sali au mabe ceux qui essaient au revendiquer que ça la hypocrisie. Revendiquer comme ça comprendre que a salé les amabé. À comprendre que a salé les amabé. Mais le christianisme balobi, ceux qui va bétio à gauche, puis à droite. OK. Mais c'est pas na bicho les ala raté. Ceux qui vont bétio c'est zongisa. Ceux qui ont ça garder silence puis ça concert. 6000 étaient oyo, ceux qui a gagné, ceux qui ont présenté bisiko zali, beaucoup ebinonios. Au bas sportif, makambe belé oyo sengaka ya bitumba, même la spiritualité, ceux qui ont bengai na ça la gamini netap tozana bengu belé ba ebi bengu te ba yoka ka kaka ebele ba pepe kale oui ebele ba utiliser pe na ndenge moko ya mabe ba za na ndenge malamu non ye azala ka toujours na ndenge ya malamu yene ya mai na tuna ki wa ye o ya mai bengu kati ya mai il y a des génies vrais tango moni lokola démon mais ceux qui ont concentré beaucoup sur la paix à passer au message où est normal na vie na yo. Nous peut-être que le go la tozala na moko bunga muke. Okomona eloko ndenge no se paniquer au bandi mbango. Au perdre. Kinshasa, depuis des décennies, sa musique est une fierté nationale. Il a imposé ses nuances, son talent, sa voix, dans un style qui a bercé votre quotidien. Depuis des décennies, il reste fidèle aux valeurs, à l'identité, avec une parfaite originalité sur les traces des pionniers de l'édifice musical congolais. Sa cadence, son rythme et ses équipes ont fait danser l'Afrique. Depuis des décennies, il attend son tour pour chanter, performer et célébrer un parcours réussi avec des milliers de fans dans la plus grande arène du spectacle congolais. Ferregola pour faire vibrer le Stade des Martyrs ce 24 juin 2023 à Kinshasa. Vous rêvez d'un teint uniforme et éclatant? La gamme de produits Rude Beauté vous offre un soin complet pour teint d'ébène et pour teint clair. De la lotion à la vaseline pour lèvres, sans oublier les savons et les sérums pour acné, sa gamme de produits variés élimine les taches et imperfections de votre peau tout en la gardant éclatante et uniforme. de beauté et Rude Beauté. Secret nangai ezali Rude Beauté. Bato nyonso balingi te na bango ezala kaka lokola mwindu ya ngoro yango. Gamme oyo ata bébé ya pakola oyo ezali mpona thème métissé neti ngai nasalela yango mafuta na biso mpe kitoko baoyo balingaka monoko na bango koma lokola mwa rose bokomi kosisa te biso da mpona kobebisa monoko te Rude Beauté ayebi biso oyo toye ala mama na likambo bino otala bakento moto akoso te nga biso ota pembe avant batalo na lelobano ota biso na misaki donc zéro kento on a que batache moko esalinga mwindu reta tindeli ngai mai oyo ezali vraiment naturel ekobebisa yo te ekosala allergie te donc nyonso eza naturel omonisa Rude Beauté aosala mpenza baproduit ya kitoko oyo basalango na kati ya mafuta sozo pakola mafuta oyo ozwi serum nango otie na kati eza na inconvénience moko te oyo ata bebe ya bapakolango nazo recommander bino ba gamme ya Rude Beauté bozala vraiment déçu. En tout cas vous là Rude Beauté ana ba produit malamu pona promotion na bino o ezona pona ba kento surtout nazo meta c'est botala ana ba bomoi bomondeza
bakende ezate ba noir ezate misat na ya musona likolo na tingani kana Ritz Beauté umela. Utilisez-les dans vos soins quotidiens pour un résultat sans précédent. Fier de ma peau, fier de Ritz Beauté. Yo l'équipe, ici Elvis, l'ambassadeur de l'amour, juste pour vous dire que je vous conseille fortement de contacter Tam Tam Voyage pour vos voyages et déplacements. C'est eux qu'il faut contacter. Ponctualité, professionnalisme, il n'y a rien à dire. J'ai passé un séjour très agréable en compagnie de Tam Tam Voyage. Contactez-les, c'est eux les numéros 1 du moment. Love. Capage Télévision, bienvenue dans la Hollande biso. Vous êtes partout dans le monde, tolinga rabino mingi. Toza pengana bino elongo, nzambe ya pambola bino ebele. Toza na nkosi invité na biso to sorana elelo to koyeba ndenge nini mahambo kendelaka po bato bakasaka bango baza bandoki. Nkosi alobi baza bandoki te, biso to préférera ba prophète, ba pasteur, mais on ne sait jamais. To yebi te ndenge mahambo elekelaka pe côté na bango. Ndenge balobaka bango bazali bato ya kisi, bato ya molili, église des noirs, basambelaka nzambe te, bayebi bible te, biloko nyonso wana tuka tokosolola yango. Bienvenue na Capage Télévision, malgré na boyaka bato ebele ya religion na bino. Lelo bakotianga show bakolobo yambaki kosi fo yamba pe biso. Boni santé nani. En tout cas, kimia na ngolo ya mvangi ya Pongotulendo oyo babengi mokili. Ndi nzambe ndenge bakretien balobaka. Nzambe kaka biso tosambela bino soki bobengi ye na kombo mosusu. Na kombo mosusu ya mvangi ya Pongotulendo na kikongo oyo ya makasi. Ok, pesa mbote na bango nyonso olanda biso lelo. Bato nyonso bazolanda biso mbote na bino. Je crois que c'est la toute première fois où maman Kapacha yamba mutuloko ngai boye po ya za chrétien. C'était pas facile mais na ngolu ya mvangi ayambinga je crois mapamboli ekolanda ye partout akozala surtout na musala na ye. Ok. Ozwango na ndenga mabete. Ok. Et ça m'a ndenge nini koma mutu ya koto ya banzambala na ba chapeau. Ok. Ngai na botama na famille chrétienne. Il y avait un moment où la maladie maladie en français épilepsie. Alors on a écouté un kinambuta moko ya ancestral. Atalisi ngai ou soit atalisi ba parents na ngai place na ko jula lobiko. Ba parents bandimaki ete ba meme ngai na christianisme na ba pasteur na ba prophète mais lobiko ezwa madité. Tisuka buta ona c'est comme si banda ko tindaye nde yaki ko insister amema ngai bisika oyo asanganaka na baninga lokola ngai tango na komi kuna nde na yaki ozwa lobiko place yango babengi yango temple de la lumière en français na kikongo eza zo antemo ntemo na moto yebi kikongo ayebi signification antemo ngelo ba lumière. Ok. Et bato ebele ntango ozoloba ba lumière wana ba temple de la lumière baomona kaka kindoki eza makasi. Chapeau oyo ezoreprésenté nini? Chapeau ils ont représenté ancestral. Ils ont représenté donc Nkumu Mokondi. Ndenge balobaka na christianisme partout aux alliés faut que monaka oza makasi et plus fort parce que oza na pema et oza na musuni ozo tambola. C'est que oza lion. Ce qu'on a kati ya église wana. Bosala rani. Orientation na ngopeza la rani ndenge nini? Na kati ya temple de la lumière faut menga mingi temple comme tout sino marapenza te bino temple de la lumière temple to ba penate église eza temple kuna makambo ebele le kaka kuna po etali ya molimo to salisaka maladi ebele ezala ya musuni to ya molimo to salisaka okozala na mbasu obotaka te makambo ya musala emarchaka te makambo ebele na famille ezo marché te ozoluka mbongo ata oza engagé te na compagnie ozomona mbongo mais ose retrouver te soki oye epa na biso okozwa solution ata oza mosika ya mboka soki obengi okozwa solution tokooriente yo nini okokosala na oyo okokosala te po ozwa solution. soki ozalaka wapi oza awa na kini oza na mwanda nga naza na Congo central mais nazalaka mwanda matadi parce que bisika oyo tosangana eza juste na manianga na mboka ya mwanda nsemi oyo boyebi na Congo totandika voilà kuna pena biso makambo na biso nyonso ezali
temple de la lumière eza kuna na frontière ya Brazzaville so za na ngambo ya Congo totala Brazzaville na ngambo. Ok. Na rappelle matadi wana ke kuna batu moko ya bamai babimaka kote wana. Kuna siko ba temple esalamaka ndenge nini kote wana. Batu ya bamai ndeti na ba sirène, ba biloko moko bongo, ba puissance moko ya bamai. Batu supa ba baso bokene église kote kuna bozo makasi te bokodinda. Ba biloko moko bongo yo kango. Ouais. Peut-être que c'est trop dire pour connaître le Bamaraté. Pour connaître les Ozali. Connaître le Bamaraté. Partout au monde a maï, il y a des esprits. Maï est un monde. Nous sommes tous les Mokiliboé. Tous les bateaux mabé, puis tous les bateaux malam. Ok. Nengi maï est Zali. Les gens bateaux ya mabé, les appels na bateaux ya malam. Na kati ya maï, il y a des génies vrais. Tant qu'on moni le gros la démon. Mais ceux qui sont concentrés, beaucoup sur la paix, à passer au message, ils sont normal dans la vie. Nous sommes peut-être que le gars là, tous les gens qui ont mouké, au moment où ils se paniqué au bandit bang, au perdre. Mais naebi, comme ils les belé baya na Congo, bakuta na ba génie en Nengwana, basola na bango et puis bazwa bango. Jusqu'à présent belé baza même na ba mikili ya poto. Mundela comment que ça et la makambo na à travers ya génie wana na kufa pété famille na épesa en vie mais a se retrouver à travers la génie parce que a récupérer génie wana et puis a soit adoré na ningi moko ya kiné et puis a se retrouver donc il n'y a souté za la kindoki depuis ozaki bino benga ngoni pourquoi na ba délivrance to za na décalage wana bino benga ngoni so mutazali na problème moko abiki na ngo to benga ngo na langue na biso kokula wana veut dire balongoli bisika o ya mabe ba bimisio na bisika ya kimia yango bino bengi na français délivrance et ça la mandeni côté la biso et ça les marana ba agent rebelle ça dépend ya problème aux anango donc okozala ozo sala makambo na yo ezo marché te oza freiner na molimo tant ozo freiner na molimo oyo na mutu lokola ngai na ko vérifier yango soki na moni ezana mozindo makasi na vérifier on est comment on benga lelo vidéo spirituelle pezali vidéo spirituelle pezali na ko fanda kimia na se concentrer na vérifier ba démoni bazanzinga na yo soki na moni peut-être na moment naza pena fort te ko senga na se concentrer et puis na se sacrifier na ba sacrifice na mso to sala so na moni na komi fort na continue na mozindo zana banzete ezana biloko belé na kosangisa puis na beleli ba ancêtre na ngai tango ba poussa na pembe na ngande na kie na sali musa na ngai na bimisio kuna na kati o bino bengi délivrance na kulio o ba benga Congo donc me kulange na bendio na tiki bango na gidiba ascension to mona ka ba bilo musu za ka mutu mo boy ba lokaki mutu mo za ki na problème ya famille mais agenda ki pe ko talisa to yo ka on peut par-ci par-là et simbité pour bakutana kina mutu wana kenda ko bikola ye oyo zoloba wana esimbi te bakoki te mutu yango ake mpe akufi mpona nini basanganaki babetani mitu oyo akoki te oyo akoki balie mutu ezalaka ndenge nini monde spirituel eza lokola classe moni mutu oyo aza na premier CO na mutu deja aza na 6e des humanités batangi na bango bien mais soki opesi bango kaye toujours poser des questions ou peut-être que vous allez peut-être vous répondre à au moins au un niveau un peu bas ou un niveau un peu élevé mon temps où est pas na ngai azana problème de tout misanga soit na monyo na molimo tant on a monyo na molimo wana egoluka fona traiter yo ceux qui est simité par rapport à makambo yeli ceux qui n'a un gâté donc luka batu oyo basala pe musala lokola ngai to sangana ko to combattre ba esprit wana mais ba musu basala pe ba un grand OK pona ye azomona ke soki na bendi mbuta kingandi batu ba mona nitika ka mbuta ande mutu azana force ah ko to na pesa la ingratitude wana ekota ka makasi OK mais mutu lokola nga soki na osali sali parce que mon spiritualité supérieure azala raté parce que toi na se atango supérieure azala raté parce que na se atango mais et belé ba comprendre ngote mais lokola ngasi na comprendre yango tango na moni eloko oyo na koti na mozindo mais na zo tenir yango ka tenga moko na ko benga pe ba o baza na fox
tosangisi et puis autorité le quand on a rabattu nous sommes dans un séminaire avec un pasteur qui ngandi basangani basali séminaire nous comme on appelle église et tomba mi miracle pe salemi na christianisme biso pe pa na biso ezalaka mais aux années gratitude comme mon na kaka yote na sens c'est parce que spiritualité ça étape par étape chrétienté est tondi pendant la church Kinshasa et fandi ceux qui m'ont dit prophète vraiment on appelle que bonzambe même ceux qui ont mis dans sous kosi boye vraiment na kapashi ke bakuna kotima mwa monde parce que eloko nini oyo bino bo déplorera na ba yambi ya Kinshasa nan et puis na moyambi ya moto moindo bon moni na christianisme déjà avant Bible eya ba ko kuta biso ja ba indo to samela kamvanga pour tulendo ce que olandi même na discours moko roi Léopold II je crois appelé ça beaucoup dans discours wana bosa la recherche tozalaka déjà kopelisa moto na libanga ba bengi ngengele avant almetia OK avant Bible eya malgré tozalaki bolumbu beno le bela biso eloko te tando tambola peut-être olati lingwanda mais tolo libanda mais atana moni tolo nozolo belanga eloko te parce que naza jana esprit moko kati na ngai ezolo belanga keno ato moni wana ukotisa ngote et comme lokola sentiment zwango normal mais tant que christianisme eye batalisi biso bakotisi biso ba sentiment moko boye selon parole na bango tant que lata sentiment ni to comment omona ata moi c'est tigito le polele sentiment tant que lata comme tinda yo na makambu ebele or to bandaki déjà ko sambela vanga pongo tulendo avant bango baya nazana posate ya ko loba mabe ya christianisme mais ils ont vexé mususu même na Bible ceux qui le batangi yango église pe panzani il y a même na église autre bokenda ko samba na christianisme on constate pendant la christianisme ba bomba ba prise aussi makambo ezebele biso siko pa na biso na ancestral to sala ka nyonso tant mutu asali o mabe ceux qui essaient au revendiquer ko zala hypocrite revendiquer yo peut tindikela ndika yo peut tindikela comme ça comprendre que o asali les amabe à comprendre que o asali les amabe mais na christianisme balobi ceux qui babeti na gauche puis à droite OK biso pas na biso ezala raté ceux qui mutu babeti esengi zongisa ceux qui ozongisa te garder silence puis ça concert ceux qui a continuer suka okozongisa OK osomona na sens donc tozalaka bandokité ndenge babengi coutume c'est la sorcellerie coutume c'est la sorcellerie coutume ba bandima ezara ya libala makasu mutaloba mais tout ça fait partie na ancestral okosala ngo ani vrai libala les coutumes lelo ko bala na mobali na yo boké peut-être na église mbala moko directement ceux qui n'ont pas cette vérité libala ozala matata suka pasteur o ya yebi to prophète christianisme o ya yebi akoyebisa yo zonga pa banoko ke no solo na bango bien c'est ça la coutume yango nde bukoko donc zo mona mabale belé lelo ba pasteur bazo memango na bandenge na bango azo talisa yo réalité te bokoti na libungu omona bana bango mokufa osobota bana bizengi parce que eza na place moko esengaka fo bosimba mpona kosangana ndako moko bosimbaki yango te ya somona kaka mpevu mabe azo continue kosambela mabe ezo continue kolanda bino azo prier aza vrai pasteur natalisi yo nzela oyo esengi te tomonaka makambo ebele koyaka na bafoyer donc ina sens wana OK encore si toke nango vraiment bien na otuna mwa bamakambo vraiment un peu belé ndenge nini mutu bakoki kobwakela ye peut-être malade spirituellement les yeux et physiquement et puis pour longo yango spirituellement malgré qu'on redévoile nyonso ate c'est ça kena ora mo likolo mutu aza besoin contact abenga omoni maladi oyo todo manditi kaka bambasu banzoko maladi ya mutu nyonso wana eza na maladi neti AVC ya des fois pe yaka na par rapport à la tension maladi moko normal physiquement mosusu yaka spirituellement abwakelo yango abombami na sima tension alors tant on y est pas na ngai faut na vérifier na banali boso ko tala yo physiquement na tali yo que mais non aux normal OK dans l'hôpital aux normal faut qu'il y ait un hôpital ce qui n'a vérifié na tali physiquement boé aux normal mais na vérifier na sima molimo na mono aux normal que na papa photo landela et puis biso to tina rabatu na hôpital to tina rabatu na hôpital eza maladi moko te o peut-être to kolemba na pona biso qui est na hôpital
osomona bakisi oyo basalaka mpo batraite bato na hôpital basalela yango nani basala yango na banzete ebele omonaka bamindele bayaka ya des fois peut-être on ake na bayombe on ake na manianga yo monika peut-être ake na manianga or akesala barecherche ya banzete ngai okozala peut-être na malaria ezala molimo to ya mosuni na banzete bosalaka oui nasalaka peut-être okozala peut-être na malaria oyo ya molimo to ya mosuni to typhoïde naza capable nakoloba ebele te tanto nazwaka nzete na pesi yo nayebi yo mama liaka nzete oyo ntongo midi pokwa me komela masanga te komela mpe kisi ya mondele te 3 jours après mo sentir kimia quelque chose ezalaki ndeni na vérifie mpe tension na yo te nini te me nayebi so kaka no zwa nzete oyo lia epuis oyoki kimia yango nde ancestral yango nde bokoko na biso oyo banzete wana bango bazwaka yango bamemaka yango kuna na mikili ya poto bakotisa yango chimie ezala so naturel te tant que au sangisi et sali chimie veut dire comment déjà bon il y a des familles qui sont en Afrique tu n'as pas nganga wana lati bashamba moi été il y a des fois na Afrique tu as na ba poison retardé ngolu ya nzambe ne sala kabiso parce que bakisi belé to mela ressentir au meli kisi o yango pe mte bomba ba au meli kisi o fallait sunga yo et sunga pendant quelque temps elle m'a dit que ya makasi même ba mona kufa parce que vrai bakisi original peut-être bango basala ka il faut comme la rabiso te isuka kaka kuna veut dire bazo boma biso malembe na ngolu ya mvanya puntule ndombe ozomona tozo continuer à vivre à boye et puis conseil na kopesa surtout na ba o ba kolanda ngai na Afrique faut que lingami kolia biloko eza naturel en tout cas et ça la pena bien par rapport ya ba kib ba formol les arapenza bien te ezo même biso na ba myom ba panicite moko inattendu ba formule wana na carton lui aka soso o azotambola bo mais le comment na cadre complexe na ali aka soso atambola raté mais o ya chasseur ko bosani poison retardé za kuna c'est ça ozo kufa malem bon ndela so mbuma biso physiquement et puis spirituellement biso na nzila Congo to saelaka 999 bango na magie blanche babalolango 666 999 wana so baloli on comme 666 kasiti bango nde babalola bino na bango batu moko toza batu moko te expliquer toza batu moko te na ndenge kwa nika 3 signes wana 3 signes wana eza normal même so ok na bible omona na chiffre 3 ezala makambo esalemaka entouré ya makasi mingi biso mpa na biso nzambe akelaki mutu mercredi chiffre 3 mpa na biso na ancestral toza na 999 bango babaolango bakomi ntongo 666 kuna nde basacrifice humain eyaka biso epa na biso sacrifice humain eyaka basalaka bien okoboya yango mais baoyo bazolanda nga mpe baoyo baya déjà epa na ngai meme bakonzi meme baautorité bayebi oyo nazoloba toyambaka bango ebele bagene mpe basili mpona porte-monnaie magique wana bino osala yango te nga nasalaka porte-monnaie magique te oyo bango balobaka nga nasalaka sinsuki ya fiuma elembo ya mbongo bango mpana bango porte-monnaie magique fa bela na molimo peut-être ebimi place wana apesi yo nga ezalaka ndenge wana te eloko tu oyo eza na nzoto ya motu naza capable ya kobela baesprit baremplir yango et puis baposa wana ebandi osalema baza bandoki te so ozobenga peut-être baesprit wana bandoki c'est que tout le monde aza ndoki parce que ya des fois tolalaka même yo ndenge oza bolalaka osenti peut-être odéplace oza na limité oza na matete oza na ngirngir mais oza ya kolala ntango okosutuka bolamu du mais comment fait différent ota ndoto oyo oprie kaka esili tozalaka na deux corps physique et puis corps spirituel oyo ezalaka kati na biso yango nde etalisaka biso même makambo oyo ezosalema physiquement donc ntango yango mpe napesa conseil ntango olali osala libondeli na yo nzambe nyonso oyo kobondela eza yo parce que ngai biso mpa na biso tokendaka kokabola bainvitation te bato baya mpa na biso tolansaka juste message soki oza na esprit discernement biso tobengi piusulu na kikongo soki oza na esprit discernement olobi ke no message moto apase na kobenga ye na koyamba yo na moma nyonso omoni esprit tozalaka nango kati na biso eza esprit oyo etalisaka biso oyo ekoya lobi na oyo peut-être ezolinga esalema na moma wana ozali bato mosusu balala mpe ya defa boye balamuka te ake libela moto mosusu akozala ya kolala
révélation est là tie na se ya pongi ni bazo ko tikenda a gagné et puis à la mouki avait fait une porte ni bazate après ko zonga quelque temps ni ba ko côté là azur était pour ani esprit discernement ezaki oh tant vangi atali sur téléma ko zo nous tenter à cause ya s'affaiblir téléma zela pendant quelque temps au comment on a réaction ça nzamba ba manière rebelle de part d'une manière d'une autre akolo belo na litoi akotali sayo akolo belo na ba acte kani to fandi boye soki ngolo ekiti kani na fanda ko notali sope oyo ko ya lobi esenga ka fongolo ya mais atu mususu esenga ka te ngolo ya bisika nyonso azali azomona OK biso siko ezalaka soki ngolo eye na pesi message soki ngolo ezate na kopesa message parce que ngolo na kopesa message naza na esprit te kati na nga na moment wana ozomona ete message pe kozala pena bien te OK chapeau ezo signifie nini chaînette signifie nini et puis nzambala oyo eza ancestral nzambala nyolo bakeno toza toujours pembe makambo tozokeye na normalité en tout cas toza wana po aza na besoin ya kobenga ngai abenga multiplication ya mbongo tosalaka yango mais na ndenge ya kosacrifie te otemone manji biso tobengi sinsuki ya fiuma tosalaka yango oza na baproblème na mosala makambo ebele ebele ezodérange yo en tout cas tosalaka yango je crois nakopesa numéro totya déjà numéro kosi tozokenda biso déjà molomolo po tokamwana na yo oyo baza malade mpo namoni mpe frère moko boye aza na poto na comprendre mpe race ya maladi yango te alali atie mpe mo bavideo na ye baobende mai ondire cancer ya colon babilo mwa bongo neti bajare ya bamaladi wana ozotala ozomona penake maladi oyo pena eza ya kindoki pena nde babwakeli mingi maladi mai ezomisa libumu bamai ezotonda pena na babidon neti bamaladi ya bajare wana bakoki koya mpe komona yo ouais biso tolekaka na consultation physiquement te OK soki oye epa na ngai nakomona yo déjà et puis natalisi yo tokomema yango ndenge nini parce que ozomona yo ozala moto abikila te ke yaka na 28 000 personnes non simba boye biso mpa na biso esalemaka te okoma liboma biso mpa na biso esalemaka te biso toza na basacrifice na biso na lolenge na biso ndenge tosalelaka yango namona na christianisme ya defa bosala bogénéraka mpe 3 jours ozolia te biso toza na makambo ebele na kati me natalisa binoka oyo eza un peu facile okofanda mpe 3 mois boye osanganaka na mwasi te ozomona lelo bajeune ebele ya defaso opesi condition wana akokango te ozomona yango mais or ntango oye mpa na ngai fo kondima baprincipe wana yango nde moto ekobikisa ona place okende quelque part bakosenga yo mutu ya defa tokofanda boye tuno tosala sacrifice toi disant ya ntaba to ya meme to ya ngombe eza mutu te eza kaka juste sacrifice osopi makila juste peut-être okosopa yango na mabele so tosopi yango na mai et puis eleki nango awa naza na nitsaku oyo tobelaka ye na ntango ya bitumba nyonso oyo azala mpe aexista je crois bozomona corps oyo ndenge ezali aza lokola robo me azalaki robo te azali kaka motu normal ye ntango asimi nzete oyo soki agangi soki oza puissant te bisika ozali bokwei bino nyonso oyo basportif makambo ebele oyo esengaka ya bitumba meme ya spiritualité soki obengi ngai nasalelaka mingi netsako awa toza na bengu ebele bayebi bengu te bayokaka ye kaka oui ebele bautiliza ye mpe na ndenge moko ya mabe non ye azalaka toujours na ndenge ya malamu ye nde ya mai natunaki ye oyo ya mai bengu ebele bautilizaka ye na kombo na ndenge moko ya mabe parce que même na christianisme bamosusu babelelaka jésus mais azobelela jésus te oyo wana nani nzambe atindaki ozomona azalaki ye na mwasi na ye akitaka na mai na likambo etali kanda parce que trahison ekotaki entre bango na bango ntango mindele baya kobundisa bango mpona koyambisa bango christianisme na bitumba mindele bakokaya bango te bakotisaki bango milimo ya compréhension bamosusu bakendaki na ngambo ya mindele na bakanda wana bamoniki bato bakokanga biso na maboko te na bakanda wana bamosusu bakota na bagrotte ye akotaki na mai jusqu'à présent azali oui jusqu'à présent azali place oyo akitela chaîne ezalaka wana mais mpona komona yango fo ozala miso ya kofungwana oyo nabeyelaka ye soki likambo esengi kimia lokola aza moto ya mai ezalaka elembo ya kimia elembo ya pe tobeyelaka ye oyo nemu pepe
soki aza na besoin nasala déplacement astral, déplacement ya molimo wana pena nde kuna nde somo déplacement ya wana pena nde ndika déplacement ya molimo nabelaka nemu pepe owa okepe poto nemu pepe soki namoni makambo no ntango benga na téléphone distance ezosimba te na concentré ancêtre na ngai epuis nabeyeli mvanga pungutulendo soki apusani pembe na ngai ye nde moto amemaka ngai bisika nyonso nazali na besoin ya kosala makambo nakoya te na ndenge peut-être ya nyama okomona ngai boye okomona ngai boye so oza na miso ya kofungama nzambe afungoli yo okosentir ke non naza lolenge lokola yo te epuis na ye na passe message nasungi na makambo oza yango besoin epuis nazongi na ngai na bimi kobima na ngai non soki nakomi koya na bandenge wana nde mabe wana soki ekomi mabe parce que motu mosusu ntango deya na misusu na bino akoma nyoka yokoa soki ofandaka te soki nabongwa na nyama yokoa soki ofanda awa te ozomona eza na baesprit mosusu ezalaka peut-être bato mosusu bazoya kosala badémonstration akosala démonstration soki ningini mais ya des choses nakozwa molangi na beleli epuis kaka ndenge moto atelemi wana ase sentir akoti na kati ya molangi akoti na kati ya molangi epuis na démontrer bato comment moto wana koki kobima or tout le monde aza capable mais ezaka eloko moko ya kolanda enseignement po ozalaka batambo ntango ofandi likambo ekomeli yo na place okende boye ye moko mpe oconcentre yango mpi ozwi solution à l'époque ezalaki na kala bakoko na biso peut-être mpo na biso topesaka mingi banoko respect mosu ozalaka mingi na ngambo na bango mwana kazako ozala peut-être azobela po babengi neve ou niese tanto noko mpe okende de gauche à droite te akozwaka vert asali losambo na ye selo bancetre na ye azwi mandefu akamoni na mai apesi yo meli mpo biki sikoyo na christianisme bango bamona yango lokola kindoki parce que bacomprendre ndenge nini mutu oyo azwi mandefu atie na mai mutu ameli mpe abiki or bobosani même na christianisme totala na bafilme ya jésus soki mpe ezalaka ya solo totala na bafilme ya jésus atie soyi ya biso kende na mai puis opangusi misu omoni bato ebele bakufaka na mobangi manque ya connaissance c'est ça manque ya connaissance nde bato ebele bakufaka mokili esalema na liloba même yo mama kapasi ndenge ozala oza capable ntango mwana azobela kowelaka nano te nakende pas paster directement sosi nakende hôpital directement oza capable ya koloba na nzambe oyo osambelaka mwana nga akomona eloko te mpo nga nayebi nzela ya mabe te ndenge nazomema na hôpital boye akozonga na kimia nayebi kende tokende osala juste formalité obika na esi emonani na misu na yo na nzambe oyo osambela mode ntango obimisi parole wana mpe autorité nakondima oza nango voilà ozomona keno ekosalema donc mokili esalema na liloba yango ozomona partout tozalaka kolingaka te kobimisa basale langage surtout na bana ebele bakangama oyo alobi ayebi te oyo abimisi ayebi yango te ok moto aza quelque part akotika na maloba wana asali mabe ntango moto amoni mabe retour eyepa na yo non nga nalobaki kaka oki kosamba okoti boloko yo olobaki kaka nobosani pouvoir ezalaka nde na liloba surtout bapare ebele mpena laka nde nano eloko tozalaka ta motu ta matama tala boye na bana mais c'est faux donc baesprit ezalaka ndinga oui nde totambola nde tozalaka boye tozalaka na deux esprits toa na esprit satanique toa na esprit oyo ya bonzambe nde tozotambola boye ntango nyonso oza na esika olobi keno fo nakende ngirngir kende esprit ya liboso yango ezalaka ya nzambe ntango déjà odute ekomi esprit ya diable donc ntango oza na mokili yebango bien oza na ange ya nzambe oza mpe na ange ya satan oyo ozoloba yeba ozoloba mabe to malamu c'est ça toka na sens fo ozalaka na esprit ya discernement bato nyonso bakolanda biso en tout cas na Capache Télévision merci kosi wana ya makambo na yo nga na nanga chrétien koto mais nayebi mpe bambeba ebele ya bachrétien en tout cas merci mpona éclaircissement wana sikoyo bato balingi bacontacte yo bato ebele mpe baza mpe na bamaladi oyo ozala nango bamaladi ya ndeke ebele mbaso mpena bakomisi yango soki mbaso soki ya cobra soki ya nini ezoboma directement ya jour moko de temps kosi aya boye esi motu esi akufaki babiloko wana nyonso na baproposition nyonso ya bato baza nango bakocontacte yo ndenge nini numéro na ngai eza plus 243
089 147 26 57 plus 243 089 147 26 57 soko bengi ngai na likambo za nango posa toza mosika soki to sololi okozwa yano soki bisika nazali namoni nakoti na mozindo simba te kobanga te nakoya pene na yo et puis okomona nga physiquement boye to sololi et puis makambo na nyonso ekozala résolu bobanga te biso sacrifice ya bato ezalaka te bambongo mpe bosenga te neti bapaster baprophète fo ava sambela mikolo koma avana sambela fo tya dimi non mwa eloko fo ezala te babiloko wana eyaka à travers neti nakoloba peut-être nakoba tokosacrifie meme ngana osomba meme te tokosacrifie ntaba ezalaka nango obligatoire avant prière ezodépendre na ka ya mutu ezodépendre na ka ya mutu il y a des choses ntango oye nazokota na mabondeli esenga peut-être bisika on a kotambola esenga transport makambo ezala résolu tout ça ce sont des sacrifices sacrifices ezalaka te faut pesa mutu kolonga no bisika outi okoma awa osala déjà sacrifice nyonso eza déjà compté ntango oyo opesi quelque chose po basala makambo na yo déjà oseme ntango oseme okomona makambo na yo ekozala ouvert makambo na yo ekozala ouvert ya des fois toutilisaka batsamba toutilisaka banzete ya ndenge na ndenge peut-être na ville eza te esenga fona kota na kati mutuka oyo eza makasi fona futa transport na koma ti kuna ntango basengi yo quelque chose ntango opesi yango motema eza ouvert mona mpe makambo na yo ekotambola ouvert en tout cas na sanso ya mutu nyonso aza na problème ya mosala makambo ya kobota ménopause wana biso na ndenge makambo eza na ancestral mpona biso ménopause ezalaka te ménopause ekomi koya mingi surtout na génération oyo ya lelo à travers ya biloko ya kolia yango na biso bino mindele bazodétruire biso na stratégie moko impossible na kala bakoko na biso babota na bahôpital te basalela bango basalela bango basésarienne wapi babota ya des fois peut-être mama aza na zemi mpasi ya kobota ekoki papa kaka moto aza wana médecin mpe aza te ti mpe makambo nyonso eke normal nga moko ntango mwasi na nga azwaka zemi natombaka malade nandoko komarke te parce que par rapport ya bataille ka makambo tosalaka retour eyelaki ngai nazalaki na mbaso na lokolo na ngai nameki kobunda namonika ezosimba mpenza te mwasi akomede na zemi ya 3 mois fallait pas kende hôpital mais bazangaki choix ondima esilaki bakendaki hôpital bayebisi bango il faut okota échographie mwa aza na position ya mabe ntango bayepa nanga baexplika na bi mpona nini boke kuna namona te nayoka te okomela kisi ya mondele te kaka ndenge zemi ekoteli ndenge mpe okobotela akota échographie te à côté de moi, on a 5 kilos sans césarienne. Alors, on a hôpital, peut-être y a hôpital chinois, hôpital, non. À Boti, na dispensaire, il y a Pemben. À Boti, qui normal. On dit maintenant, autant ils ont en place. Nous avons la structure, il y a ma camona. On commence ma camona sur le PC normal. Et puis, l'autre, ils ont la carte, ils ont banga. Pour les temps, on tient au banga. La matière wana comment raisonner surtout bango travailler pe na matière amaloba osomona tango okotisi ko banga asoki na kenzela ki mingi bato basala ki accident ngape na osala accident déjà zo benga ba esprit pire mutu wana sala ki accident zanga te oui faut ngai nazo kende na kokoma bisika ona zo kende ils ont déjà pouvoir osomona donc boyima imate bozana eloko ya mutu nyonso bota makana donc okobotama na don mais ebimi nanu te esenga fo baoriente yo po babimiso yango tomona même na baartiste comédien tomona yango même na bajoueur joueur oyo aye abetaka sete na entraîneur atali ye abi yo fona forme yo na défense et puis akomobeta mpe na défense atiki sete oyo bazolanda ngai bayebi makambo nazoloba okozala na don mais esenga fo orientation oyo tobengi initiative batalisa o nini okokosala te ndenge nini okokosala mpo koma boye ya des fois bato mosusu bayebaka te biso ya des fois tosala nga nazalaka 12 heures nabelaka bansetre na ngai 15 heures nabeli bansetre na ngai ntango nazobima soki bisika na okende eza bien te en tout cas nakoyeba tito ndosola nayebaki déjà ke ntango nakoya kopose nga baquestion ebele mais nayebaki ekosuka boye si opesi nga numéro nabenga mutu mosusu s'il vous plaît nabengi te
na bengi te deuxième fois na moni ndeko nanga insister le ya bengi mais bien que na ko sala émission na été na ko sala kaka émission na on a yeba kiango déjà bien avant tu sais nga na se préparer na se préparer qui 12 heures na beli bansete na nga ba pesi na réponse bisuko zo kende message ko le quand même ko ba se ko za la muke c'est pour ça je crois que ton osso na tu sais ko ça sur émission na ngate na se fatigué penzate na toujours pas normal en tout cas on a aussi un merci ningo za wana oza na esprit oyo ya mokeli na biso kati na yo ezaki ndoki te oza na esprit ya nzambe oyo tobengi mvanya pomutoleni osala mosala na yo na kimia et puis makambo nyonso ekozala bien oke liboso quelque soit baattaque okomarche bien toza na événement moko awa na Kinshasa peut-être bato ebele balobaki mabe mpona ndeko na biso Ferregola samedi oyo balandaki yango ebele balobaki makambo selon bango parce que bamosusu bapasaka message ngolu eyeli ete me passe message ndeko na biso déjà ndenge azalaki wana na banzela na bango bazalaka nango ya defa mpe bakutanaka na biso so bakutani pokoso même magie blanche ya defa bayaka toyambaka bango totalisaka bango ya réalité namoni likambo ya mabe ekendaka rapide oyo malamu eyaka maleme ndeko na biso déjà azalaki mutu moko déjà bandaki okweya maleme soki bo remarquer abande de ko koya maleme entourage na ye moko déjà azalaki wana très très na batu mususu o bazalaki pembeni kaka na ville ya Kinshasa ndeko ninga bandako sambela na Buda kuna kaka mutu nanga ko triquer pe kaka na église wana azalaki na Buda ko babengi temple wana ya Buda mais azalaki déjà aveuglé. On a tel sabino est vrai et puis c'est réalité. Tu écoutes un an de Ferregola, tu tali ça est la réalité et puis tu sais là que tu es bien à Koudoulou veut dire tu bimi ça qui est carabisika zali. Pour vous dire que concert wana on s'appelle si et betama ki kala. Na mutu azana misu ya molimo concert si et betama ki déjà kala. Pour on a besoin de nos salles les juste formalités. Ce qui peut être beaucoup chat tendement moqué. Bota la sport oyo asali ya publicité ya Stade Martyrs ya Renaissance beaucoup mona sport wana c'est comme si mutu moko auti ya kokufa ne alamuki azosutuka wapi na zali toyebisaki ke non sala boye po ba oyo baza na miso ya komona bamona po bacomprendre quel que soit le cas existe na o déjà ezali si tu bimisaki déjà bisika oyo azala so comme image wana oyo ndeko mowei elekaki liboso wana bato bazwaka mpe mabe ouais ya bimi mais ndeko mowei aleki liboso bakozwa ngo mabe biso epa na biso ntango moto wana problème ntango ye tosalaka ya des fois cercle wana soki yo olingi osalanga mabe obwakelanga maladi ntango ngai bazobikisana yo oza na droit ya koremplace place wana yo tokutana na ataki wana biso osalaka juste kululu ndenge temple ya biso ezalaka tosali sans sévex mutu nyonso azolinga yo mutu nyonso azolinga yo okota na se ya mabele tobaloli yango ezala nani tobaloli yango ye nde mutu akoremplace juste kaka yango tosalaki toyebaki te ke no ndeko na ye tosongolo pakala no tosalaki kaka juste cérémonie tobendi ye bisika azalaki et puis tobimisi ye puis toyebisi ke no sala boye et puis asali yango comment recette na ezomona déjà avant Stade Martyrs donc moti ko ima lelo ningi na yoka peut-être ono ye Alexandre ndeko non ce qui bolandi même na liwa ndeko na ye alela makasi parce que s'attendaki te que non ekozala ndeko na ye c'est pour cela alela makasi ouais makambo ezebele na yebi vina ete mais azana banzela na ye mais o biso to salaki c'était juste pour nous kobimisa mutu bisika azalaki na temple de la lumière et puis on lancer un message quand la minute tozala pour nous installer temple de la lumière et comment officialiser parce que nous avons un peu en cachette mais tous les bateaux en ndenge na ndenge to senga déjà ba autorité pour chango awa na ville ya Kinshasa mutu nyonso akozala capable ya kokomela biso na pesi de la numéro na ngai les ndenge bomona peut-être Rose Croix, Maïkari et tout consort mais makambo za na kati za différent mutu ye monda ningi so ningi négativité à qui voilà c'est ça makambo za na kati za différent donc na sens wana OK merci en tout cas
Nkosi, merci to yambio oza mupaya to yambio peka nde to yambaka bato nyonso parce que taba pe azala na maseke te hein. Banyamo pe eloba nango pasteur John banyamo bazalaka dangereux makasi bazalaka na maseke te. Bango bazala na maseke peut-être basala na bango eloko te. Tant biso tokasa lokola bapasteur mpe tolobi mabe te mais misusu kutu baleki na bino na mabe mais bazoyaka na ndenge ya boyambi wana kosaleka. En tout cas, na kati te vraiment capable na bâtiment quelque chose par rapport au lobby ma pasteur moni hypocrisie za mabe ceux qui au salaire likambo mi bimisa ke na salaire il y a des pasteurs bayaka vers nous bazoya vers nous tozo talisa bango bino mofungola bango miso molimo to talisi bango molimo te nana o talisa o kaka nzela tango olandi ba instruction oko se sentir yo moko bisiko ozali il y a des likambo ezolingi la yo to simutazo ko sala mabe pi omoni mutu nyonso azalaka deja na miso ya kofungwama ezosenga fo baoriente yango po sikoyo obanda kosentir yango vraiment na kotel soki bainstruction basacrifice nini okosala ndenge bango bana bango babenga yango kogene il y a beaucoup de choses peut-être au ministre ekomi na suka mais prochainement tokoloba lisusu ata kote mosusu bapaster bayaka vers nous bayebi qui est Fumukimbangu qui est les ancêtres mais bango baloba kobela bancêtre eza lokolo ozobela bawe tobela ancêtre nyonso te ngani nafandi anakoki nobela madilo jamais ndi nafandi anakoki nobela Marie Msam jamais tobelaka baoyo balanda bainstruction ya mvangi ya Pungutulendo epuis batambola na nzela wana so bafoto oyo ezongo apezaka na kati internet neti bafoto bimisia biso ezaka nde bafoto ya Jésus ezalaka na bamama Marie ouais wana kutu ya Jésus peut-être nakoloba wana eza bafoto moko wana ezalaka Jésus te. Parce que déjà à l'époque, tant que Bango Bazo résistait, il y avait déjà des photos. Les Alaki Bazo qui Bango Image. Mais je ne crois pas que Jésus a des photos, des caméramans, des Bazalaka. Bango Baya après Jésus. Pardon? Bango Baya après Jésus. Bango Bazalaka. La kala, déjà Bango Bazalaka. Bango Bazalaka déjà. Mais il faut image déjà et pas na biso ezalaka. Ezalaka. Donc on est tant ayaki kaka juste pour modifier les balobi que non a créé. Ils ont le nakoloba mundela soit idée au sala peut-être que na suwa a kuta tout le temps voyager na boîte toujours pagaye a kuta tout ça déjà boîte amoni biso na mai toujours pagaye aboulé ndi aboulé abi asuka ke sala eloko munene ndi comment que non bango ba créer le côté biso ni to koyaka oh so la nimi même ba bato na ba masuwa wana biloko ebele ba noir ba biloko ebele ba noir ba sala mais osuka ba zuba bambiango na kombe mundele moko boye ba longoli kombe ya noir. Donc, nous avons limité pour avancer. C'est pour ça même que nous avons une magie blanche, nous avons un sacrifice pour s'engager mobali. Moi si. Et puis, à part ça, nous avons lancé un message que la minité, nous avons moi, sinon, on va les communes normal. Pardon, mobile, les communes normal. Moi, c'est comme normal. Quand la minité a besoin de nous, à Zupena Mbouana, et à comme si moi, si, et puis, ça y n'importe comment déjà. Si vous avez calamité zoya, calamité zokoma awa. Mais ba pasteur baté à la Bible. Baté à bana nzambe. Pour ni côté à bana nzambe que non lola bête bambongo okokende poto biso bozo tete biso bandoli. Or boya ka faire biso. Mais le comme ça musana so il y a des fois peut-être tu vas pas capable ya ko banda ko tie kale bino. Tant boye pas na soto bi que non kende usa to pression condition. Loba bien ko yebi Fumukimbangu. Qui est Fumukimbangu? Ba yebi très bien. Et puis ba yebi même ancêtre o ba bengu ba nentsaku ba nemu pepe. C'est bien nzondo o tozolo peut-être pyramide ba mindele bazalaka kuna te. C'est bien nzondo azalaka ancêtre na biso azalaka na lisu moko awa. Pyramide yango wana. Mais bango ba memango kuna bakotisa biloko na bango ebele nde ebimi pyramide. Mais non, ceux qui bazongi na nzela, il y a des fois peut-être tozana ba réserve, mais ceux qui va comprendre biso te on va continuer toujours pour dévoiler bango. Et puis bando comme il y a des fois to yepe na église na yena nzamba na na côté l'église ba chrétien. Siko comme ça na tala pouvoir oyo zana ngona o ngana zana ngo. Lokola ngana zandoki. Yo zana bunzambe. Ça quelque chose. Mokili mona ke non? Yo zana bunzambe. Ça quelque chose mokili mona ke yo zana bunzambe. Nko sinon yelo pe moi
Et ça fait moi débat. On appelle pasteur moi ya tembe. Na oyana ye comme ça toi baneni on ça. Salutation et puis remerciement na banani. Ouais, na remercier liboso maman Kapache. Merci. Et puis na batunyo sou bazolanda biso. Naza na batu na opesa mbote te. Na sepeli makasi. Na ndemo ya minga et puis mutunyo so akoza na besoin na ngai. Ba benga. Na pesi de numéro bo contacter ngai en tout cas bokozala décider. Naza aventurer te et puis na forcer mutute. Tango ozolanda message. Zana espace de discernement nini on a lobby ya mabe. Soit nini na lobby ya malamu. Po naza mutu. Naza na mai na makila. Na ko bunga pe. Tango bengi ngai, tango mo eloko moko lekeli yo. Benganga poser question. En tout cas, na ko répondre yo nyonso ekoleka na kimia ba moto na mino sur place bozali en Afrique, en Europe, aux États-Unis, Asie, partout bozali. En tout cas, ba moto na bino nyonso. Merci Kosi, merci Joe Mystique, merci de m'avoir reçu à l'Andiviso, tokutani prochainement à l'objet bien, soit écoute te ko benga te. Wana commentaire indicaté, pour ça na commentaire indica okutana nzamba. Oyo fingi okutana Kosi moko. Il faut passer la vidéo. Il y a un commentaire, on écoute encore sur le là, on peut y avoir partout. Il y a un film là-bas. Tu retiens la page, il y a la page, il y a la page, il y a un pasteur, on a contredit, il y a lobby. À lobby, il est disponible. Il y a un macambo, il y a un macambo. Donc on a ce qu'on a, il y a un macambo, il y a un assemblée solo, il y a un assemblée frappe, on va frapper un peu comme il est belé, surtout les hypocrites dans le lobby. On a penser à ma famille, ma réputation, ba prophète indica en tout cas tant moni moi na zandoki kolo bati pa maman neke zandoki yese que non yaka na ma tolanda ba prière parce que batu musu ba koma des fois amoni ndoki na famille mbala moko apanzi apanzi soit ya kosela mo mutu musu veut dire osali relé na ndoki wana musani ozo sala wa musu siko to zandinga to musu siko to traitaka tango ina na likamuna yo na traité et puis makambo nyonso esili mutu nyonso akoposa na pemene pa salo mabe akutai na oyo aye tosalaka renvex ndenge balobi na christianisme libulu bacimoyelaki nga mutu yango ye moko akoremplace bakufa basala boye. Merci en tout cas, toute année prochainement. Bye, à la prochaine, au revoir. Kapage TV. Kapage TV.